La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Nde bien à rajeunir, bien bolingi te. Bolingi nini. Oh, kune kwe zonga sala mais oui, j'ai des enfants. Et kwe zonga, où il est mal. Et zo. Nade na sabine, mi sabino que na sali déjà vie, tout est accompli, j'ai tout fait. Donc on a comme ozonga sima. Donc ozonga sima na ngezande ko konda. Mais ko kwe apenze kwe ya. Mais la famille affaire Davina Apwa na ye penza lelo na ye tolobela likambo ya Davina Apwa. Davina Apwa angani azalaki na ye na réseaux sociaux te Davina Apwa ya batu azalaki na ye lisusu na réseaux sociaux te mikolo euti koleka. Donc mikolo euti koleka azwaki na ye congé ye moko penza apesaki announcement na ye apesaki ba annonce na ye même na TikTok na ye azalaki na ye na congé avandaki na ye. Alors retour ya Davina e créé lisusu mama na mbutu ba mafinga e continuer ba makambu ebele e salemi. Alors tolobela vidéo moko elekaki vidéo moko Davina apostaki ba abakuk ba eko finga ka rande bino mo boyebi ba koti na ba agitation ba fingi. Alors Davina pe ayaki na réponse na ye nde e créé par na réseaux sociaux karandenge e zalaka. La famille na ye penza toza la série tant tolobela likambo yo toza la série po na wala ksabino na ba preuve et puis toko meka ko solo l'ensemble to meka ko pesa conseil karandenge e zalaka. Na lobaka na bino toujours na vie soki omoni ke osepelaka na mutu wana te mutu wana ata aposte aza likola ngando ata aposte amati likola lipapu avion boyebi te tovandaka na avion me ye pena poste avandi likolo lipapu soko solaka nuna mutu wana te ata omoni mutu wana poste babiloko na ye eloko yo osala eza kaka koevite ye eza meilleure façon o mutu akoki ko vivre. Mais soki bozaka bosola na mutu te mais tango mutu wana poste directement oke ko répondre tango mutu wana poste directement yo oke ko répondre tango mutu wana poste yo oke ko commenter oke ko finga ye ça montre que oza fanatique ya mutu wana et la kisake oza fan numéro 1 ya mutu wana. Davina postaki photo moko video moko boye na otela bino yango nde pena tolobela awa apostaki video moko boye mena kamwe réaction ya bato belé réaction penza ya bato belé nde ekamusinga siko na mituni bozalaka ba fanatique a Davina to bozalaka ba fanatique a Sila po en réalité ngande na nga boye na kipara na nga ngande na nga boye muto o na monike natala rate na lobisaka te na kipara te ata tia kalingi lipapo avion lamba lia tokoyate ato bimi kitoko na commenter te ato bimi mabe no ye nanga ko commenter te na yebi ke angana muto esimbaka nango te angana kipara nanga muto te ngana ye pene esimbaka nango te angana ye pene lo nina ko ya ko commenter. Parfois bozanga rasoni nde bokenda kofinga mwa mwasi wana na ba commentaire mona kamwaka Davina banda maramba millionnaire na ye awa kaka bino bokenda kofinga omoni ke ondimi na o muto alobi oyo ya azali tango yo ondimi te garder silence vanda na yo. Davina azaka célibataire te aza célibataire te po bolukela ye ke no tolo na ye ezali telemangwa bolimbisanga na ba terme po apostaki video moko oboke kofinga bozela na lakisa bino video yango
moyena tia son na vidéo wana ezate mais na ko poussa ngoka bomona. Je ne sais pas ce qui bomona. Bomoni vidéo oyo non? Vidéo o Davina a postaki. Na si bomoni tolo na ye ndenge sali na elamba o ya rouge Davina alati. Bomoni vidéo o. A posté vidéo na compte na ye. Eza na 323 commentaires. Ya bato bozo finga ye, tolo mabe boye, tolo lali boye, tolo lali. Bokomi ko compare, boke musika bozo comparer tolo ya ye na Michou. Est-ce que Mitou na bino? Ils ont fonctionné. Davina ana bana. Davina aza monsa libala o aza na bana. Et en plus, soki mutu esi oboti. Tango lati sengle. Soko tie soutien te. Soko sali vidéo zu téléphone ou tie na ndenga likolo boy. Yeba ke tolo nu ebima na si. Ezala kutu muto na boti te. Yo ozo finga sala expérience. Yo omoni koza na tolo na eza debout. Yo bota te. Ozabo yo sala expérience on a zo ebisa o. Zwa téléphone. Tabo ye filmer na ndenga likolo boy. Omona ke tolo na yo ebima na si. Sobo remarqué et le kobo finga banduta ebele. Sobo remarqué Davina zana batashi mi bale awa. Eza batashi ya pota. En fait, naibite sobo sala ngondenge nini. Bomoni mwasi nyonso oya boti. Mwasi nyonso oya boti. Oye si ya melisi. Tolo na ye ekozala ndenge moko te na mwasi o nanu aboti te. Ceux qui ont mwasi a boti, azo maîtriser beauté na ye, aza mwasi kitoko. Tant que bota ranzoto na bise sala déjà cicatrice, matrice na bise sala déjà cicatrice au boti. O partager kitoko na ona mwana. Bomona ka mutu so azaki kitoko me tant azo kende kobota azo beba. Mais ceux qui mwasi a boti ndeko mama ozo landanga. Ndeko jeune fille ndeko mama so ezake obota ozo garder toujours beauté na yo. Félicitations si ko zali komela nga na commentaire. Félicitations et si ko zali en tout cas komela nga na commentaire. Avant to kota na makambo santé à Davina pourquoi kondi pourquoi sali boy to longola na page o. Bino bokasi ko bota et a facile. Bino bokasi ça facile na mwasi nyonso oya boti a maîtriser nzoto na ye lokwa Davina na soko télémission na moto peut-être boti te ozina Davina télémission em so bokasi sa boti te aza mama bana mi balé to mi satu non mi balé je crois pas qu'ils ont trois aza mama bana mi balé mais tala beauté o Davina nango tala nzoto o Davina nango. Davina ana libumute alata ke lambana alata ka nyonso ezwaka ye na nzoto. Si vous comparez Davina na Michou, Michou si aboti combien de bana? Michou si aboti combien de bana? Est-ce que vous avez déjà kobota ya Michou ndenge kozala? Bino tali kamba ko comparer te. Ata mutu boko comparer te, mais boya kaka bo comparer. Bozo ya kaka bo comparer. Tole la boye, Michou kuto azaka boye, Michou aza Michou, Davina aza Davina, mutu na mutu aza na nzoto na ye. Mutu na mutu na nzoto na yo eza lokwa ya ngai te, nzoto na nga eza lokwa ya yo te, nzoto mutu eza lokwa ya mutu te. Kobote yali sekite, kopesa mutu vi, obimisi mutu na mokili, yali sekite, ba mama nyonso bobota. Ba maman nyonso boana bana bo garder ba beauté na bino. Félicitations. Et elle s'est quittée. Moutaboti ake maternité 2 ou 3 fois mais otali beauté na ye zakaka. Davina ndenga zana opesa ajini ana 34 ans. Ajini bo pesa ye. Sera lati pena bia telemi ana bo pesa ajini ba 20 quelque. Moi, si faut y garder nzoto. Bon, ça la 40. Michou a sali boy. Bon, comparer Michou na Davina. T'es pas mon Michou kobo tato ebi non tenenge aux alliés. Moi, si a garder nzoto. Bon, moi, n'inga na lo balboso na bino. Moi, n'anga balboso à 18 ans. Mais tant on a bête à l'isolo. So na autant bon na jeune fille nanga. Même si batu que non, c'est ma fille aînée. Batu beye bakamwaka. Batu nanga obota qui est na ajini.
age na nga moko so na pesi mutu aboyi yango mutu aduta yango mutu akamwe odie ton papa na biso na mama biso babotaki nga mutu wana azalaki ayebi vrai age na nga kongola aza bongo opesa age no normal oza age ni opesi te okosi Davina mutu akofélicité abota mais a garder nzoto ebela bato baboti baokoka ko récupérer nzoto na bango ndenge ezalaki te tant tobota ko melisi déjà mwana effectivement il faut tolo na yo échanger pour melisi déjà mwana bino boya ko critiquer boya ko comparer muto a melisi bana mibale na muto nano a melisi te après bozo comparer bango ke non o koto aleki o koto to zela pe o koto abota to tala ndenga ozala bino boya kaka komona ka ba vie ya ba caméra libanda caméra boyebi ba vie o bango ba menaka Mutu msava ya kotia caméra liboso na ya soki fond d'état soki rouge à lèvres soki crayon abendi suke bimi bia ya teli bino caméra bomoni ke te ya lekie non chacun fait sa vie Davina vanda ki na ye awa bolingi bo bana suko tumbola ye na mafinga tanga ko yela bino bokomi suko finga ye mpoli bino mo bozo banda ye bino moko mo boluka ba problème omoni ke bino mo bolukela pe Davina makambo Davina vanda ki aloka na ye lisute avanda na asomba na ye kimia na réseaux sociaux ayaka na ye lisuko finga te onenge zaki pena ba rando po Davina zaka mokonza rando ya banga ka rando te yeso mokendele na rando ye pa yeli bino na rando banga rando te avanda na ye kimia awa répondaka te alobaka te avanda na ye kimia akipaka na ye eloko moko te alobaka na ye te bozongeli suko finga Davina bino bobangaka te oya bandi koloba après bokeli kasuba photo ya défunte mama na bango bomatisi na miniature tangu Davina ko ya ko répondre pour na réponse o aye na réseaux sociaux réponse aye ko ramoni a répondre pena kimia na sepeli na réponse à répondre bino kimia à répondre bino pena na kimia na simplicité nyonso mais bino mo boluka ba problème bino mo bozoluka makambo mutanga nya poste ngana loba na bino oza Abakuk commenter ba vidéo ya ba Abakuk oza famille libota commenter ba vidéo ya ba famille libota boti kozalaka oza Abakuk mais misu na eza kana ba vidéo ya ba famille libota soko moni alata ki mabe atie okomi ko seka bokomi ko publier bokomi ko commenter mabe asali boye azongisi Davina za vrai chéri boyebi a mwasi kitoko ana makolo etonda ana nzoto ne ya bien azobota lokwa azobota te au moins bomona ye déjà na ba ndenge nyonso aza star moko o ajuaka sans maquillage ajuaka sans donc sans maquillage moko pena soko bien jouer rôle sans maquillage ako jouer atepe kitamba na mutu alati pe bongo ako jouer mais on a ba comédien mususu mo eto tanga kombo eza tata ba pesi rôle ya mboka faza na manzaka azana ba cils azana na rouge à lèvres azana crayon azana ata ba pesi rôle mboka pourquoi parce que aobanga ko ya mobimba azobanga ko ya pena ami ye mobimba azobanga chacun fait sa vie hein Davina ça la vie na e ata boye lelo bo commenter bo fingi eza vie na azo sala alors pona bandeko e boza ko komitungisama Davina kondi eza nini azobela te pona nini akondi makasi boye pona nini santé sili pona nini boye la famille na ba ajo to koma nango tozokola toza lisusu bana mikiete bomoni kala bato bazaki na posa kaka wana aya munene kala bana basi babanda ko kanisa soki aye munene nde yango wana bote kala basi bakanisa ka munene nde ezaka bote bomoni ngao na oloba na bino liboso na bino bato babanda olandanga kala bato batali ba vidéo nanga ya 4 mois 5 6 mois passé ba oloba nde nazalaki
À l'époque, nabanda ko pesé 86 kilos. À l'époque. Kaka bino awo bafani nanga awa bato bakoba baboni nanga pardon ka baboni nanga bato muso bandofinga nga matama talama surtout matama nange mema ngambo na réseaux sociaux matama minene matama minene na vandanga moko na milobi non tokola po mutu anuna avant munene enunisaka mutu avant mais tangu ozo konda ozo sala ba sport ozo sala ba régime ozo diminuer esalaka mutu azonga bolenge. À l'époque na banda ko peser 86 kilos na sombi ba thé vert wana fongoli bino siko na sombi ba thé vert na sali ba sport na sali ba régime par jour na olia ba 4 maki batokisa kondisaka par jour na olia ba biloko ezana na fiber mingi na leba avocat o mona pena ozolia biloko ezana protéine et non biloko ezana na fat ozolia ezana low fat olia biloko ezana ba graisse penzate. Lelo na koma na 66 kilos. De 86 kilos à 66 kilos. Calculer na perdre combien de kilos? Na lata nyonso. Nyonso na lata. Ke na TikTok nanga koma Ursule Botelo la TV omo nanga. Na lata ka tout. Libumu nangeza munene te. Menake maternité 3 fois. J'ai 3 filles. Moi, je suis 18 ans. Na oyeba ko batela nzoto nanga. Lelo so na moni Davina Kondi, ngato na mona ki directement ba vidéo ya Davina Kondi. Na beta ki maboko no bi bravo. Na beta ki maboko no bi bravo, voilà. Abandisko ko mete, azoyeba ko maintenir nzoto na ye. Nzoto na biso parfois esengaka moko sali ba sport au kondi ata oko récupérer moko sala no régime konda mukie o dimino zongi nanu moko o sali régime au kondi moko po lie o vimbi mwa mukie moko kondi ozoyeba ko balancer nzoto na yo esunga o nuna no kite ana batu mususu okamolo ba yango ozana bana azokola te azaka muke nga mobile mobile nanga lobaka ozokola te mama ozokola te pourquoi boye ofinga epamba akondi yango abeli nini yango basusi batu mususu bazokoma libale kufi yango kondi boye nini yango mo endi akimi yo yango kondi we pourquoi parce que mentalité ya basi ebele bazana ngona mutuka ke soki mutakondi c'est que abeli to azo souffrir comme biso ba congolaise na mutu na biso to tiaka ke muto aza heureuse fois la munene fois ya munene surtout ba derrière nde koma pena mwasi tu na mutu na ya koma tiaka fois la kana ba derrière fois la mwasi fois la kana ba derrière fois la kaka munene fois ya kaka munene ce n'est pas ça. Bata minene bakoma oluka bakonda. Yana batu muso azo munene komi kopesa epasi il faut konda. Munene belé créera ba maladie tellement ebelé na nzoto. Toye baba kilote. Omona muto ana 30 ans. Azo pese de ba 120 kilos, ba 90 kilos, ba 80 quelques kilos mais yo na 30 ans. Comment na Google? So oza na Google na yo. Comment na Google na yo na Google pona babato batanga français. Comment na Google na yo? Okomi na Google na yo na Google na yo. Okomi âge na yo. Okomi combien de kilos il faut peser. À partir ya wana banda ba régime okita. C'est pour cela bon na batu ba maladie komi ebele tozo lia kaka biloko moko ozo lia osala ka détoxification nzoto te ozo détoxifier nzoto no te mais ozo lia ozo purifier nzoto te oliaka mais oza na temps ya kosala jeûne intermittent te po ba intestin na yo e libérer biloko nyonso ya salité oana ngona kati.
yo epa na yo omona soki eka na kiva toilette ovandi osali toilette d'après yo obimisi salite nyonso okoza na basalite ya 7 ans eya na bato mosusu bamabumu minene lelo monsieur ezalaka grèce te siko ntango oza mwasi il faut yeba babiloko wana nyonso mpona kogarde nzoto nga nasepeli komona Davina konzi ezaki nanga kabe bato okonzi boye nini oza maladi oza na maladi ozobela mais moi-même au fond de moi nayebi que j'ai tout donné pour que na diminuer j'ai tout donné pour que na koma na taille na komi nango nayebi que soki nakomata mais au moins nakitaki nanu mais mentalité ya basi ya bakongolais mingi ezaka aya munene d'après ye soki mutu akonzi mutu wana na baproblème d'après ye soki mutu akonzi mutu wana donc mabe mutu wana libala ezosimba te mutu wana libala ekufi mentalité ya bakongolais komona Davina na santé wana esiepelisi nga dada zala na yo bongo tosali deya bavite so des gens leki déjà ba 30 au leki des gens déjà au balaki na ba âge ba 25 ans ba 22 ans au komi na ba 30 quelque et si au sali ba vie to sali déjà ba vie bandeko nanga Davina santé na yaza nangona eza bien boti kokote complexe ke okondi osali bo yemo kwa sali ba sport yemo kwa lingaki akita azonga nanu soki ko mata na yo ko ya na o munene oko mata na yo sima mais o eza important kita nanu mukie eza bien pour na santé biso ka tona ba mentalité mo fo ya ka munene ba mona o mwasi ba mona ona réseaux sociaux ba mona be fo ya munene ya mentalité mabe eza vraiment mentalité mabe il faut okiti penza okiti omizongi lokwa moi jeune fille mobe ba mona lokwa oza lokwa mwana moka mukie mais âge no ezo ko avancer ba mona lokwa mutu mwa mukie mais âge no ezo ko avancer ngaso na isi bato ke mwana nga libosa na 18 ans bato bele bakamwanga bato bele banzimaka te ngaso na ota mona jeune fille nga tozala presque ka bandenge moko eza na o maintenir nzoto nanga na yebi kete so na ye munene makasi il faut na sala boye pona konda il faut na sala ba détoxification il faut na détoxifier nzoto nanga combien de personnes basala basala ba jia ya ba détox pona ba nzoto na bango combien de personnes est-ce que tu ebite ka mingi bana mabumu ekwe ozomona libumu ne ekwe munene yo moko ebite ke te fona sala mo ba jimoko e sokola intestin nga munene wana kati yo ozomona ka lokwa libumu ekwe or ozana ba salite na kati ba intestin onde sa libumu ne za munene Davina zo maintenir nzoto na ekitoko boti ko comparer na Michou po Michou na abotite Davina da ke maternité so 3 fois to 2 fois Michou na ke maternité tambala moko te yende bo comparer musu tangu ya obotaka bo loba ke non Davina maintenir nzoto na bien musu lelo tangu Michou azobotaka to loba te Davina penza agarda ki nzoto na bien botika ba comparaison mutu moko talalaka lalela mukika mbala moko boye pour moko abado ko supportaka ba mafinga tango akoya ko répondre en ce moment la sila okota na kati après comme a manqué sila azongisi boye afingi sila asali bo or en réalité bino moko bozo ke kolukela makambo en réalité bino moko bozo ke ko commentaka ba vidéo na bozo ke ko finga kaye moi si nini o abotia melisi bana abotia melisi bana mazana posaka tolo na ezala debout non yo ozo finga ye soki yo no oboti na nute soit yo no oboti na nute oza azemi obozela mukolo pe ko boto ko mona tolo na ndenge kokoma bosala parfois makambo bosala na ba ignorance supposa on zape mama mwana ya bana obota po yebi tolo nonde ezala ma oye ko finga muninga ke ko meko sala video nde na lakisi bione na débit place ko remarquer que te nga pena na bota ya solo eza position pe ya video ya to kosa mate toza subana mikiete muto déjà bota déjà melisa mwana oza mwana mukiete ozana mwana mukiete boti ko comparer na Michou mwana mukie Davina mwana mukete poza parent aza déjà parent aza mwasa libala femme mariée aboti pe bana likolo nango bo comparer poani bo féliciter ye
garder vraiment nzoto na ye mwasi kitoko taille makolo etonda makolo nyonso sava alataka nyonso azobatela nzoto na ye soki akondi ayebi le pourquoi akondi ntango akoya munene tokomona ye mpe wana ye wana change aye munene. La vie continue bayaya koyaka munene mabe moko tokondaka moko tosala ba régime okondi nga nazaki na 86 kilo na bandeli bato babandaki kotala Ursule Botelwa TV liboso bayebi bato babandaki kotala nga bayebi nazalaki na 86 kilo me na kiti nakomi ti na 66 kilo. De 86 à 66. Combien de personnes? Yango beli, yango konti. Mais bobo sani ka awa na réseaux sociaux. Ka awa na YouTube, izana na batu banda finga ngato na zaki matama. Batu matama mi batu musuba kenda même musikelo ke pesanga force ya ke kosala ko ya ke kosala nini sport ya kosala ba régime. Yana ndeko moko komelanga tama lokwa entre parenthèses. Eloko ane chokanga. Eloko ane chokanga. Epesanga pena courage. Ya oke kosala sport ya osala ba régime no bite na konda munene leki esalaka bien tango oza na âge moko avancé mais nzoto na we ezolakisa oka loko oza mwana mukie esalaka bien oza munene zwa soin ya nzoto na yo obima lokwa mukolo yo moko mena sotali âge na otali na baningo bi nga na obima lokwa mukolo zwa soin ya nzoto no bafia lelo babula su minene makasi te bakoma obule azwa soin nzoto na ye akonda mwa mukie yango wana nde tokoma kobule okondi mwa mukie ozolukika bien ozobimaka sexe ozobimaka bien tokoma obule nde bongo tobula lisu te minene mabumu ezokweya na bana 3 filles mwana nga liboso 18 ans mais na salelaka nzoto nanga ke na TikTok nanga koma Ursule Botelwa TV na TikTok nanga omona noka mwa Davina te esepelisanga to na mona Davina bongo esepelisanga yo za munene libumu ekweya mais oliko melati otia badelu to sukali oliko lia badendo ba partir mafuta ba misunya mafuta ba ngula mafuta eya kovando charge na libumu. Alors to bomona muninga zo konda zo maintenir nzoto na kitoko mwa libumu ezate bokomi akondi boye yango abelaki yango asalaki bwasaki boye ayebi course ya vie ayebi nini azosala ana posa nuna te ana posa zalaka bien ana posa nzoto na ye pe ezwa mupepe na loba yango lelo tokoma apesa raison obona boti deja banebele yango libumu ekweinga yaya ato boti dibana libuma te ekomi yo munene libumu wana ekozonga libuma te ekomi yo munene libumu ezongaka nga azalaka na libumu munene me libumu nanga nyonso ezonga nakoma apesa batu toli nakoma olakisa batu méthode nini okosala po libumu ezonga po nga mona lekaki wana boti koyokela Davina zuwa ya tayi na ye ya bote na ye ya ndenge aza bokoma akondi meshuku taleki ye meshu ye wana kutu bana mibale so misatu be muni libumu eza te peut-être mishu tanga zo yaka kobotaka msupe libumu ya munene msupe libumu ozale munene on ne sait pas. Alors botika ozana posa muninga lakisa oninya sali po akoma bongo komeleka na commentaire lakisa biso pe osali ninyo kaka biso na ba congolais nde mentalité wana ezaka ya mabe soki mutu akondi bokomi kotiola ye kaka biso mentalité neza kaka na biso na comprendre te pourquoi eza kaka na biso makambo bolukela Davina bokokoka kosilisa ngo makambo bolukeli ye wana boyebi ndenga shofaka ka ndenga bandi deja koya wana ka ndenga bandi koya ko répondre bino makambo wana o bino moko boluki bokoka kosilisa ngo ekoma teka o Bellevie asalaka be potango bino bolukeli Davina makambo Bellevie azate tango bolukeli ye makambo eza bino na bino Bellevie na kati azate bino mona ba commentaire. Alors tanga kobanda koya bokomisa ngo teke Bellevie atinzi ye Bellevie kutalobaki boye Bellevie mutayebisi ya finga Bellevie mutalobi na ya finga po biso nyonso tomoni nde bolukeli ye makambo biso tu tomoni na kati ya Bellevie azate
ndenge bolukeli ye makambo biso tu toomona bacommentaire biso tu toomona nde bofinga ye biso nyonso toza batémoin toomona Bellevie aza te. Alors ntango ye mpe mutu na ye kopete ayeli bino pétage bokoma teke o Bellevie bokoma teke o amanke sila bokoma teke o kutu aza impoli amankaki po bino moko bobandi kofinga ye. Merci beaucoup balandi nyonso bolanda Ursule Botelo ya TV nzamba lola pambola bino ndeko ozolanda biso en tout cas toyaki kolobela analyse oyo ya mamba Davina po tomoni mafinga ebele bato bafingi na bato bakomelaka biso bozoko tuna biso ndenge nini akondi problème yango eza nini abelaki to abeli te en tout cas abelaki na ye te repos oyo azwaki na famille Libota azwaki na ye ka repos abandaki kolandela bamakambo na ye barégime basport makambo etali libala azalaki mpenza occupé na makambo na ye mais o abeli o akoli boabe akondi boabeli o bo abeli te aza bien bana na ye baza pe bien libala na ye pe ezokende bien nyonso ya ye ezokende nango très bien donc problème moko te eza wana tomoni ye pe na film ya sika ye wana azojouer mwana ya roi kaka ndenge ezalaka afini ko mwana ya roi film o inconnu eza kobeba donc na invité bino bokende kotala film epa maman na biso Bellevie Kandi la patronne. Merci beaucoup, abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp et puis partagez biso na Messenger. Tokutani à la prochaine occasion. Ceux qui t'attendent Zambé à Zongite. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.